Bandeko balandi lolaka la mwasi mbote na bino mbote mingi na ba mama po ete to bandi bongo sanza oyo to celebraka journée à droit na biso na émission ya lelo bongo to koloba mingi makambo etali journée internationale ya droit ya mwasi pamba te journée à le 8 ya chaque année to fetaka yango po tout se rappeler la décision à ONU relative na respect à droit ya mwasi. Eza lukola ndenge pe tokomaka mokolo ya indépendance ya Congo to celebraka pe yango. Na yango ba droit principaux pour na mwasi yango yo. Toza na droit à santé, toza na droit à éducation, toza na droit à propriété, toza na droit de la vie, toza na droit à la liberté. Chaque année, tous les thème mibale, thème national et international. En résumé, des thèmes wana ezo senga na biso to réfléchir na ba avantage oyo tokoki kozwa na kati ya informatique pour na ko se faire soigner, kolanda information, ko renforcer ba capacité na biso, kozala pe ou bien ko somba pe ba propriété na biso pe bongo na bongo. Les loyaux informatiques ont dominé dans le secteur grâce à les réseaux sociaux, tous en internet, tous en Facebook, ou Twitter, Instagram, pe bongo na bongo. Yangonde makamoto koloba lelo na kati émission na biso ya lelo. Mais na kati émission on zanga mokote lelo vraiment na yambi na ba papa na ba mama puisque ba homme genre pe bazaka. Yango na ko banda na ba mama po eteza sanza na biso ba mama bango moko bakoka ko se présenter bakoka se présenter po bino boye bake bozolanda banani na bandi bongo na droite na ngai mama Doris mbote na bino bandeko mbote na biso banso ba eto bozali kolanda biso na ndako tika ete nzambe na biso apambola bino tika ete ba mama banso batondi na etando ike pona kolanda biso bolanda vraiment na bokebi oya mketo ye kolakisa bino nazali bongo mama Doris Malongo nazali moko ya mokambi ya etuluka ya Ngaliema na kati ya parti politique monene o ezali MLC na et puis na kati ya MLC nazali bongo na structure dynamique Bemba président oye tali bongo tango yoki Bemba na kati kuna na ko préciser ete dynamique Bemba président ezali structure oye ezali na kati ya MLC ezali bongo parti politique ya Jean-Pierre Bemba Gombo ndengai nazali kuna. Merci mama kuna nasuka mbote papa bisika nyonso bokolanda émission oyo lolaka la mwasi en tout cas na pesi bino mbote mingi ngai nazali mama Lydie nazali mosali na kati ya Canal King Télévision. Merci mama Lydia toleki bongo na gauche na ngai papa okoki ko se présenter balandi biso baye basoko zanani. Merci mama Deo na pesi na mbote na ba mama nyonso po lelo ezali mokolo na bino na tombeli bino lenda bonne fête bisika nyonso bino bozwani ngai kombo na ngai papa Pati Bokechu Pati ezouta na Patrick nazali moko na kati ya parti politique et Nouvel Élan et tozali kobongisa ke na koka kozwa esika na députation provinciale ya biso ya Kalamu kala ona kwa koloba na
oyo nga nazali. Merci papa Pati toleki kuna na suka. Merci Maman Deo d'abord pour l'invitation, pour nous parler sur la femme, c'est très important. Et tout ce que la hôtel Rabasi Bangomoba pour t'en rater la défense à la droit dans le tel que le veulent les Nations Unies, il y a tout participer à débat, tout contribuer pour que la défense à la droit comment effective. Jean-Pierre Joji, journaliste. Merci nakanisi bandeko balandi bomoni ndenge lelo toza équilibré toza na ba papa o baza ba genre toza pe na ba mama bazali awa donc émission oyo nakanisi ekoleka malamu mingi nako banda na ba papa tozo yoka kuna na kati na ba cité na kati na bato ebele tozo mona ke journée yango esalaka ba papa passe balingaka ba mama ba célébrer yango te za pona ni. Madeo, merci d'abord pour la question. Avant, Papa Pati, tu as relais. Madeo, premièrement, il a trop risqué ou bien trop osé. Papa Balingaba, c'est les vrais amotés. Je pense qu'il faut nuancer mon approche. Pourquoi? Parce que je me dis, pour la Nations Unies est fandi et réfléchir, et puis pour la gente féminine, pour la catégorie où il faut une journée pour tout rappeler bango droit na bango ça va défendre bango pour obtenir rien. Ça c'est un fait premièrement. Et en deuxième lieu, tout ces pénaments de pourquoi là il n'y a pas de débat. Pour ces pénaments ils allaient une vérité. Mais place moi et comme rapport façon basi bango moko c'est la journée là ça pose des questions. Pas plus tard que le 8 mars 2023 automoni, comment certaines femmes ont célébré journée le 8 mars. C'est-à-dire quoi? Et comme moi, ambivalence et comportement. Donc, est-ce que tu célèbres la journée le 8 mars ou bien tu célèbres réellement journée à défense et le droit à la banque? Voilà ce qu'on nuancé. Parce que, pas plus tard, il y a, quand tu scruté au smartphone, on a vu tout le monde, il y a une vidéo, et ça, on s'appelle ça Mingité. Donc, dans le concours, il y a des débats de retour, c'est pour dire, tout se fait dans le vrai. Là, c'est passé, on a pour ça que le droit à base est matin, et comme un solo. Mais façon, c'est vrai, on devrait rendre dans le débat. Tantôt les femmes sont très mal habillées, bon, pas les femmes, pas toutes, certaines femmes. Tantôt les femmes ont un langage déplacé, tantôt les femmes remplissent les boîtes de nuit ou les bars. Tantôt les femmes disent que non, le comme tout, il n'y a pas l'ambangaï, je croise les bras. Donc, débat de vous mener à une façon pour célébrer Yango. Pour célébrer Yango, ils ont m'abêté. Là, on est d'accord, on est avec vous, on est avec les dames. Mais le lien au célébrer Yango, on a débat à niveau. Merci, Maman Doris. Point de vue, on a Mutuna. Mutuna est qui sous ndenge nini tuzo célébrer tout le monde a mingi on dirait mibali ba sepelaka te ndenge biso to célébraka journée wana le 8 mars. Maman Deo, merci na ndenge le plateau na o lelo vraiment au équilibre ngo pour au moni le 8 mars wana ba mokili faut yeba situ biso na RDC il faut to yeba ete tozo célébrer ngo pona ba droit. Badroa na ti lelo na notre zui yango nyonso tuti nde omonaka chaque année tozongelaka ko rappeler po soki badroa nyonso tu oyo biso to sengaka na bambula wana il faut toyeba pe historique ba mama il faut bayeba historique elutaki ete ba mama moko bazalaki kosala na ba société moko bazalaki vraiment na ba droit misusu te. Puis ba maman na ba telemaki ezalaki na mokili ya États-Unis basali ba marche po bazwa ba droit ndenge moko na mibali ezalaki teke to kokana na mibali sur le plan amour to pe sur le plan ba makambo mususu ezalaki sur le plan ya ko neti na salaire na musala oyo mobali azosala ngape na kusala soki ngape na sali mbongo ozofuta mobali ezala mbongo ndenge moko ozofuta pe ngai po batu mususu bakomi komona ngo égalité neti papa ndenge auti koloba ete amoni
façon oyo ba célébrer qui journée wana na bato misusu yango wana biso ba parti politique to zui vraiment mbano wana chaque année to les kaka ezali te na marque oyo zali neti oyo remarquer ndenge ba ser na biso misusu bandeko na biso misusu ba fêter jour wana eza jour ba fêter te ezali jour oyo mama ovandi olobi ngai nazali mwasi na sala kanini pilipili na ndenge na tekaka nazo bénéficier nini ndenge nazali na ndako libala na ngai bana na ngai bazali kotanga ndenge nini po nazo éduquer bana na ngai ndenge nini eza ba journée wana ya kotala eti merci mboka na biso tozali ko se comporter merci mama bazali ko se comporter ndenge nini po na biso pe ba droit na biso ya ba mama wana point de vue na to yo kana papa pati yo lobi ni na mutuna wana. Merci Mama Deo na mutuna na yoki oyo papa Jean-Pierre Lobina Maman Doris, mais je crois que problème ezali na ndenge ya kofete koka kokundola yango pona ete kotalisa te ba mama basengeli kozala malamu na musala na bango bazali kosala basengeli kozwa lifuta ya malonga po ete bango pe bazali oyo pe bazali ko contribuer na ba économie ya mboka po ete etambola kasi esika ezali mabe ezali nini tala tango to bandaki ko fêter ba journée omoni koma kiti na bana classe et koma kiti na bana maternelle bakomi kolatisa na bana maternelle lokola ba mama bana wana bakomisi bango lokola ba mama et na eleko wana ba viole koma ki ebele po ete bokomisi bana lokola ba mama et na ebite ministre moko nde ayaki ko pekisa te ban école maternelle balatisa bango lokola ba mama, c'est-à-dire que je m'excuse tolingi ke ba mama tokundola ndenge Mama Doris alobi ezalaki revendication ya ba femme ouvrière balingi te situation na bango échanger bakoma ba considérer bango bazwa salaire lokola bandeko mibali kasi photo eba tokoluka te basi bazwa salaire lokola ba papa mais kasi kotala comportement basi na ba misala soko ozui omona na liste ya présence basi baya kaka retard yo ozoluka ozala ndenge mokola muninga mobali kasi yo musala tango zoya retard tala na fonction publique okotala kuna basi akolongwa na ndako musala ezobanda 7h30 mais ye déjà na ndako azolongwa 10h tala na yo longwe 10h sikoyo po osala musala nini po bafuta yo nini. Je crois que place toana ba mama to sengeli ko réfléchir pour être bango nyonso musala ezala malamu musala ezala ndenge moko comme ça beaucoup ko prétendre te boko kana na salaire bozo avantage ndenge moko. Merci papa Pati to de ki bongo pa mama Lydia point de vue na yo wana bongo azali directrice monene na commercial à Canal King Télévision. Maman Deo, merci pour la motuna oyotuni. En tout cas, eloko nyonso na ebandeli na début ezaka un peu difficile. Tokoki ko boyate ndenge papa Jean-Pierre alobi que moi ba dérapage ezalaki. Mais elo ba maman o baza ba leader d'opinion, ba maman o bazo ko sala quand même dans ba service pour les permettre bango pour que na ba moment o eto célébrer 8 mars basala moi ba atelier moi ba colloque moi ba séminaire on a ko pouvoir expliquer na ba maman importance il y a journée il y a le 8 mars importance il y a journée il y a droit des femmes importance il y a mois wana mobimba parce que tozakaka na 30 jours ndenge maman alobi awa en tout cas pour na ko revendiquer ba droit wana tout le monde quand même pour le moment va avancer significative ezali quand bien même que ba dérapage ezali qui na ba temps au petit koleka que ba maman ba comment que ça makamususu o ezali ko sepelisa ba papa te o ezali ko permettre ba papa ba comme ko boya makambo wana o soki o sombeli liputa te bitumba ndenge na ba réseaux sociaux mais néanmoins cette fois-ci tout le monde que moi niveau oekopé comme ekokoma ya mabe ekiti parce que ba maman mingi ba ko comprendre que non ezali fêter te mais ba maman o il faut réfléchir ndeni to ko sala
30% au président Lobaki Bapesa ba maman nan le comité. Ba papa jusque les gens ba papa mususu bazo supporter te que ba maman bazala ba kondina bango. Ata za mayele, ata akoyi ko accomplir ba tâche belé na entreprise wana, mais zo pesa ba blocage. Donc pour nanga na Lobaki côté peut-être dérapage eza ya kokita. Il faut que sensibiliser sur ma maman et puis eza to ko généraliser en côté. Eza moi catégorie moko ya maman oyo ba tisiko ba comprendre na noté. Ya o musala otozo sala tous les jours na ndenge pe o bengi si son invité na émission na yo to expliquer ba maman ba papa importance ya journée wana. Merci mingi na kanisi bandeko bazolanda bayoki o nyonso bandeko bazana plateau balobi sikoyo tokota na thème na biso ya ane oyo to décortiquer mpe mwandambu. Papa Jean-Pi Maman Deo balobi ndenge nini informatique ekoki kosunga mwasi atanga puisque mingi awa tozana makambo ya technologie makambo ya digital tout ça ane o makambo tokoloba yango wana ekosunga mama ndenge ni poatanga oyo balobi informatique. Merci Maman Deo na comprendre vraiment que était mwana et au baloba en français est tombé à point nommé. Parce que tu y es bilelo, c'est tout ça de la statistique qui était de façon lapidaire entre biso papa na maman ba consommer internet mingi ya ba maman. Maintenant, il faut consommer informatique, il a basé. Le lot qui dit informatique, dans notre premier temps, c'est qui. Il faut consommer, bien. C'est là où je vais en venir. Le débat dans le niveau de Wana. Là, on va dire comment on célèbre le 8 mars. Qu'on célèbre dans la BT, mais la façon de les empêcher. Autant qu'il votait informatique. Et ça bien, outil important pour basibayer pour là-bas matin niveau bas avancer, na mailler les bas affronter mais bas dans terrain en compétence. Ça c'est ça au fait idéal a été moi là qui compétence il y a basi éco là et atteindre un niveau tolérable bas affronter mais bas dans terrain emploi, terrain il y a embauche, et ça bon. Je reviens au bas de besoin radio. Des bezara na utilisation il y a informatique il y a les femmes qu'est-ce qu'ils en font là le bas blesse tout ce qui a pas il y a informatique tout ce téléphone portable le smartphone ceux qui sur 8 femmes sur 10 Didier le gars comment il débat sur le 8 mars ceux qui poutent a été trop bunda ceux qui sortaient a été trop solaté ceux qui bouquet de fleurs a été trop sans la beauté de temps niveau basi ba informatique ma bé. Surtout 8 femmes sur 10 veulent un smartphone au moins de $1000. Papa Somba. Ça pose problème déjà. Et les femmes qui utilisent laptop, ordinateur portable, là, donc 8 femmes sur 10 à l'ingé HP dernier cri. Il faut ça en d'abord. C'est très important. Donc, on a un thème, c'est très bien, mais autant que façon le 8 mars, il faut ébanda dès les bas âges, ma jeune fille. C'est très important. Maman de sauver bangon ma partie petit na bangon baza pour initier ba séminaire, pour initier ba colloque, ba café d'intellectuel, c'est très bien. Mais il fait au passé la jeune fille aujourd'hui, la jeune fille à l'autre. La jeune fille a 17 ans, demain elle aura 18 ans, l'objet 20 ans, une femme mariée à qui dans le foyer. Donc il faudrait que basse au bazar n'a pas compétence soit expliquer la jeune fille d'aujourd'hui, la femme de demain, c'est quoi outil informatique, comment utiliser en gros, on fera œuvre utile. Parce que il y a un monde normal de Osso, la test d'embauche, net Nicolo, depuis 2 décennies en gros. De 2000 à aujourd'hui, il y a 3 décennies, ce ça d'embauche, on écrit partout, candidat féminin encouragé. On veut voir les femmes émerger. Mais elles-mêmes ne comprennent pas le Rwanda. Les quotas, ils allaient tout le temps réduit passer ailleurs. Moi, j'estime, si le thème est celui-là, Basma Mata, et la bango d'abord. Robanda pira o assez madéo, mais très important. Banaba lycée,
bah, on comprend le passé. Ma demande de l'eau dans le lycée, les jeunes filles à Kinshasa, déjà 12 ans, elle a un téléphone portable. Elle a bien ordinateur, elle a bien informatique. Mais quel en est l'usage? Dès à un niveau là. C'est bien l'informatique. C'est bien de voir un thème comme celui-là. C'est vraiment important. Parce que l'objectif, il basi un niveau de compétence. Point barre. Pour qu'on ait réellement un monde égalitaire. Ceux qui, j'ai fait des téléphones à Zanango, Google a rotaté. Les lots papa là qui wapi, on a réussi, on a tué combien de femmes, on a violé combien de jeunes filles, c'est pas son problème. Quand le smartphone, il a son laptop, c'est autre chose. La vidéo romantique, la chanson, c'est là, il faut qu'il y ait une éducation vraiment informatique, et ça là, c'est important. Moi, je dis, il faut pas de là, directrice, et c'est important. Merci. On a bon ezalaki point de vue à Jean-Pierre Njonji Bongo, Azalipe, directeur information à Canal King Télévision, Batama. Allez, papa Pati, on a Liloba. Bon, maman, le moni outil informatique, les lots, ce qu'on y est bien voté, c'est la qualité. Il faut oyeba utilisation. Kasi oyeba ngo epa ya ba maman de nazo yati par rapport ya ba maman kaka ndenge ndeko Jean-Pierre Lobert ba maman utilwa nezali ya bango pona makamususu nde ezali utile ko usana ba recherche outil informatique et ko permettre yo oyeba osala ba recherche omoni ba réseaux sociaux et routine de la vie sauter en sous information sous les vérité mais yo vérifier ngo on vérifier ngo kaka na Google ndenge zelwana et ko pesa yo information nyusu oyo olingi par exemple était oyeba par exemple likambuboyi na médecine ezalaka boisala mandenge nini soko tuni Google na zali na posa na yeba likambo boye Google akotalisa yo Ezaboui. Au droit à la propriété, au droit à la vie. Tout ça, ils ont mis sur Google. Ils ont coûté l'eau à Roudukate. Kasi ba maman ba ki paramote. Alors, yango to olsengate. L'État sengeli kosa la promotion. Makasi po ete ba maman ba yeba eloko wana. Tout ça na INPP. Mais INPP za combien? Tout ça na combien la gatia? Est-ce que INPP est ko ba maman nyonso? C'est vrai que chaque parent, il faut d'abord premier sensibilisateur yabana pour na hotel ça kopesa bango posa ya kolanda informatique kasi esengeli kozala ebele pour que l'État a la fait vulgarisation nango pour que epesa posa na bana basi bakoka kolanda ezali nini digital numérisé ndenge ndeko Jean-Pierre Lobert c'est ni dernièrement azwaki batula musala bomonaki opératrice de saisie babengisaki bango mingi oyo bayebi informatique asi oyo d'informatique te osalani baozwa na mosala ndenge bazwaki mosala wana te. Merci papa Pati. Mama oyoki ndenge bapapa balobi awa balobi bamama bautilisaka informatique mabe ezala ordinateur makambo eza capital yango akolanda te ezala téléphone akotala ne baroman akotala ne bani makambo nyonso ya instruction eza na kati balandaka te solo tolokuta nde mama de yo bandeko na biso baza bakoki kozala na raison parce que donc opesi bapapa raison. Ok, toke soki tolandi bango thème ya année oyo na international ezali innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Au moins de égalité, tant balobi égalité wana, c'est vrai égalité ezali sur le point technologique. Ba mama na mokili, ba mama bazali na ba téléphone koleka mibali. Na mokili mabeto malamu. Ezali malamu kasi tozali kosalela yango nini tozali ba mama mingi te oyo to apprendre beaucoup sur
internet Instagram maman de yo tika naza témoin vivante oyoke à partir ya technologie nde na mipesi makasi na politique oromona bandako mususu na kati ya Kinshasa bakei basombi abonnement na ye depuis abandaki arobanda kotala kaka novelas parce que télévision ça fait partie de la technologie atia kaka novelas novelas wana nga na yebisaka bato na lobi wana ezali nde mode ya mboka wana kolukela mbongo yo kobanda depuis tongo obandi kotala novelas otali soki wana kure ezali te okoti na internet veut dire internet oyo bazoloba eza banovelas te ezali na yango nyonso tu na kati ezali kaka telefoni te po telefoni mpe yeba novelas mpe ezalaka na kati ya telefone okoki ngangongo oza na ndako te na biro na yo otie novelas ezali na bamama ebele batalaka information te ndenge directeur auti koloba okomona mama mosusu azotuna yo papa yango ayende kosala nini o papa yango azalaka nde nani o balobi azalaka na kindoki seke nti ndenge yobotami na agi na o oyebi nani azali pape soki azali nani te ozotuna bato na ndenge moko boye moto azozwa ata mayele akopesa yo information te mais ezali na bamama misusu oyo a partir ya technologie bazoganye vie etali mutu na vie na ye soko olingi osaisie occasion na wo mpo abénéficier lelo topesa exemple neti bandeko na biso ya théâtre cd nani yango akosomba cd mpo atia na ndako na ye atala ekomi mpasi me okomona bandeko ya théâtre oyo basalaka mosala na bango bakomi kaka na internet atia na internet bandeko mosusu na babutiki bazali koteka bilamba na bango na sur internet biso misusu tozali kozwa baformation formation oyo ke ozozwa na yo na internet omona mpe mutu te oza na problème moko boye ete oza na olingo s'informer okokota na Google wana ndenge papa lobi bato misusu bayebi te ke Google esalaka mosala nini okozwa réponse nini na kati Google mais biso na baparti politique tosuki wana te tozali toujours kosensibiliser bamama parce que ata loi électorale oyo baseli biso na année oyo ngo mosusu ezali mpasi okende kozwa ngo en papier mais na téléphone na yo ezali oyebi te nga banda kotangela wapi na suka wapi wana nyonso tu tozoyebisa bamama okoki ozali na mosika ozwi mpenza nini documentation mobimba ozali mpe kotanga osinforme ozwi mpe baresultat. Merci maman toleki nani pa maman journaliste kuna bino mpe bajournaliste bamama journaliste informatique eza mpe très importante mpona bino bien ndenge nini. Maman Deo est très capital parce que dans mon kilia lelo ce qui oyebi informatique té et puis oyebi tout ce qui est digital té vous avez vraiment pas si pour ça la musana o ezali numérique ya onde mtezo mema biso ezo mema monde ya lelo effectivement ba maman baza un peu à la traîne et puis distraite par rapport à ba système nyonso o toza ko utiliser lelo. Ndenge papa Jean-Pierre Lobi, maman a reçu un téléphone il y a $1000 et puis chaque jour, fois on a méga et belé dans quatre. Mais méga on a posé la monnaie, ba film. Si le téléphone il a $1000, maman sengi. Ana banate, papa nenga kende musana mboka na biso pe salaire ngo za mo pazi. Azo rappel $1000 ngo. Wana mama oyo aza égoïste, azo komimona ka ye moko. Aotala baspe msute amona kake ye bato ba mona ye apparaître soto ko ko ba bongo donc et pona ye ko ba recherche tout ça na Google toni ndenge to lobi awa isa problème na été problème na ezali ba méga na ya chaka po atala peut-être ba film po atala peut-être ba modèle na ye bilamba ndinga kotonga surtout ça or azobo sana que par rapport à la santé et surtout biso ba maman moi j'espère que bando poussa ne faut ko ça moi ba recherche ko luka ko yeba na ko lia nini elo ni mpe na ko éviter nyonso na to komona on na kati ya Google ba ko expliquer yo que na âge boye ko lia sous sucre mingi te na âge boye ko alcool tout ça va bien nyonso za na kati ya Google mais maman
temps na ye pour na wana recherche ezate eza ko na makambo na ye mosusu yango place wana penza toza ko lobela yango papa Jean-Pierre papa pe alobi kuna baza na raison alors ba maman esengeli to sala vraiment effort biso o tozo comprendre importance nécessité ya temps o tozo lekisa na numérique eza très important pour que to kolisa sous ba connaissance na biso même na cuisine okolinga osaela moi bana moi ba gâteau moi ba plat ya bien okuta on a kata Google pour dire que ba généraliser na domaine tout alors ce qui maman li ko tanga te est-ce que ça ba recherche te vous a passe na moni papa je m'excuse na moni papa pacha sengi le baliso na ngina bakisa par rapport au maman directrice alobi ngai madame nangai asalaka ba yaou mais azwa formule wana ya usala yaou na kati ya Google et yaou wana très apprécié dans le quartier donc il faut ya na vraiment donc azwa formule wana na kati ya Google donc ba formule ezali ndenge na ndenge olobi likambo ya santé mais baza ko expliquer bitabe soko liango et un potassium mingi, c'est très bon pour le cœur. Au là, avocat, ce qu'on lit en mingi, au moins ma foute en ango, ils ont la cholestérol, ils ont des coquins qui détruisent le cholestérol. Ce qu'on lit orange, au moins orange, ils ont participé par exemple. Google, les gens n'ont nyonso. Là, vous avez besoin de attention. Mais c'est comme si, ma préférée mingi, au tala maramba, vous avez besoin de Google. Merci papa, maman Doris. Papa nenga lobi. Pour mona que mondelo ya sala technologie alingi ke bato nyonso ba se informer na ndenge ya malamu na internet buzoba ya internet oyo ezali mabe mingi ezalaka na clé esengi il faut luka penya ba site neti ba na pesa exemple neti ba pornographie sikoyo pose ngo isu na internet facilement boye ezali te ezaneti ba code yango c'est que ko kota il faut kota penza eza facile pona ko bakisa pe na ndenge mama lobi oromona ndeko mwasi azotanga mais azana téléphone ya $1600 $1600 wana ezali lopango mobimbo ozali kotambola siko iye azotanga ana telefone ya $1600 azelaki mbongo wapi siko wana responsabilité ye epa na biso ba parents wana ye epa na biso ba parents na sens que yo parents osombeli mwana na o téléphone ite ya $1600 mais mwana na o se retrouver na téléphone ya $1600 azoya nango devant yo mais azoya kolelela oke mbongo ya classe bon yo parents posera ba question te que téléphone na zo mabe ezolakisa niveau bana misusu bakomi nango po ngai neti na ngai bona ndaku na ngai en tout cas impossible ou jeune fille soki nazana aya na ndaku aye na eloko mobo eza plus cher que oyo nga na pesi il faut na yeba soki azui yango wapi merci utilité nango nga na landelaka bien que nazali na bana te oyo basi bakoli mais na landelaka mwana na nga okoki te ozwi ozopublier bafoto moko boye oyo ezali ya bien te olati bien te oke na Facebook opublier photo ntango ozali kopublier wana ezali kotikala libela na libela ata okomi lelo mosali ya nzambe mais oyo osalaka kala wana ekolanda yo ntina suka tozali su na ntango ya Jésus te oyo ezalaki ata otikali ni bakomona ngo te na photo mais ntango yo mwana ya mwasi ozali nano elenge olati mabe ose retrouver na position moko ya mabe na Facebook ezali malamu te kolanda o vie na yo mobimba yango biso ba mama to telemaka vraiment koyebisa bana bandeko na biso ya basi ete il faut qu'on se comporter bien sur internet. Merci maman, merci papa Jean-Pierre. Maman Deo. Na mboka na biso courant eza passe. Hein? Ndenge nini mwasi oyo aza au fin fond ya Congo kuna na kati epai courant ezalaka te. Okosenga na ye aye ba internet aye ba
kokota na ba réseaux sociaux ba kokota kuna atala Google atala Instagram atala bout pendant que courant kuna ezala kate et kokoma kuna nene Mamadou merci pour la question là on a lancé qui ba dépend Mamadou Doris bango ba parti politique bango ba éducation civique et politique et la charge d'avant quand même bailler ba mécanisme il y a qu'on éduquer basi dans l'arrière pays moi c'est très important même awa Mamadou yo osa expérience sur le bus sur awa dans l'ancien temps soit place le monde est basculé autrement je n'ai dit ce qui l'ont mis trompé sur tout ça les mois flashback basi va kolera kala et le pas d'internet non bah faut aller là Mamadou c'est les jours et la nuit alors que les gens ils ont la technologie bah on a peut-être choisir il y a ma bien malin parce que c'est bon mais ils ont basculé négativement donc je me dis c'est un problème certes mais l'État a une obligation il va accompagner politique pour rendre ma femme égalitaire par rapport à l'homme suivant l'État peut trouver des solutions il y a un courant il va faire bien arrière pays pour que basse na pays à côté va profiter dans le domaine où tu dois évoluer dans l'émission. Moi j'estime que il est important ça c'est très capital du témoin assez outillé il faut basse na différentes structures na bango fille jeune fille jeune maman. Il faut qu'il initie une bonne éducation informatique, c'est très important. Si l'informatique, on peut tirer quoi et faire progresser Bissot. Ça c'est important. Mais bien monté. Tout bien on a dans le fond, le laptop a connecté, à la nimi. C'est très important. Azo zoanimi na carte. Il se peut qu'il ça peut arriver. Tout ça bénéfice des doutes. Monsieur ABC, Doris Anna, MLC, Maman le Diazar, José Mnene, pour éduquer Bassi, pour entraîner la logique qu'on a à positivité, c'est très important. Mais ça l'a remonté. Il se peut que Doris Hazard compétence un bagage important, à bon moment moro. Et il va condamner celle qui est derrière elle. Alors, elle par un peut-être non, ça rend débrouillé. Donc, va se battre un mois avant sa connaissance. Bah benda au bazar c'est ma bango parce que bango nzela oyo pour toi atteindre toi gagner challenge on a bambali on doit passer par ici et non par là c'est très important donc ça on a comprendre bien nous se dossier na nini initiation c'est très c'est très important papa c'est oui maman au moni oui c'est important parce que donner parce qu'il y a des seuls excuse papa parti était la rabangote on le voit mo awa on était la TV nae à jouer abonnement nae sur les 30 jours d'abonnement à la RTC Fonction combien de fois à la France c'est combien de fois mais on a une Novelas TV sur les 30 jours on a 26 fois et ça c'est le nom d'Alingi Kamalingi mais monsieur pas ignorant mais à elle il a été rendu là deux fois l'amener aussi c'est un challenge nangana bagisa que ceux qui déjà awa na capitale basi bazana difficulté il y a pour accéder na digital téléphone ko sala ba recherche bongo na mboka c'est encore non mais justement na mboka eloni to sala na mboka l'état atiki batu wana ndenge wana bazali na courante bazali na komona kutu mikolo bakomi kosala effort komona bazana ba panneau solaire bakomi ko utiliser ba panneau solaire bakomona pe MPSA ezali mais mingi ozali bana mibali bana basite na mboka bana basi bazana bilanga bazana tu interpeller les pouvoirs politiques il faut l'interpeller il veut que la femme émerge il faut interpeller c'est important c'est le pouvoir qui est à la base de tout c'est le pouvoir c'est notre première papa notre première maman awa ezali pouvoir nde mtakopesa biso facilité ya makambo nyeso wana maman politique nakati ya mboka na biso tozana nzaka na kati ya mboka na biso mibali bafutamaka na pasi na kati ya mboka na biso okende me hôpital eza pasi bongo mama oyo aza kuna soki na kata kokombe soki wapi azwa mbongo somba telefone soki na mboka nini kuna faire fond azwa mbongo kosomba telefone wapi wako informatique akozwa mbongo ya kosomba ordinateur wapi po azala la page
Maman de yo thème oyo quelque part pe ezaneti basengi na bamboka ba exécuter pe thème oyo po balobi innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Et nyoba ko innovation anezala pona mboka mobimba. Siko biso na mboka na biso c'est vrai ezana ba mboka mususu oyo ete depuis babotama bamona nano ata Android bamona pe courant te omona siko défi ya biso ya RDC yango nde na débit makambo nyonso tout ondimaki ete biso tozali vraiment nano musika tokomi nano na niveau wana mondele alingi biso nyonso tout okoma te na yango toko interpeller bakonzi na biso ya politique ba oyo bazali na gouvernant na biso ba bazali na bazali na esika oyo ebongisali mpo bakokisa biso nyonso tout ozala ndenge moko na sur le plan technologie ke biso nyonso tout osalela internet mpo na bamboka wana mosusu tosengi na bango vraiment bazwa au sérieux ete batia biso nyonso tout sur le même point d'égalité. Pourquoi biso lelo tozali kosalela yango biso mpe tokuta mboka soko okei lelo na bamboka okokuta ete bato nyonso tu bazali kokima bazali koya na ba centre ville esika oyo akoki kose retrouver mais soki baperiode onga na longwaka mboka nakutaka ete internet ezalaka kuna ngomsu na ngai na ya kisasa te na ngai natikala kaka kuna olanda internet pas seulement internet na yaki mpona vie mpe nanu vie nano kuna na mboko nazalaki université ezalaki te mais nga nasukaki nazwi diplôme il faut na continuer université donc nazalaki obligé naki mamboka wana naya na place université okay merci ezali ko compter so iba kondina biso ba kotia biso nyonso vraiment na ba condition malamu ete ezala kaka ba mama ya kisasa te nde ba yebi internet ezala na ba mama ya mboka mais ba mama ya mboka mususu pe oyo bazali koya bazali pe kokota nango mais mabe ezali ke soki bazongi kuna ezali te babosani nyonso tu. Merci mama Lydia. Mama de ngana ko bakisa na sens oyo que ndenge balobi faut ko sensibiliser ba mama o bazana ba milieu rural tout ça omoni que nyonso aneza musala ya gouvernement ndenge papa lobi gouvernement via ministère ya genre. Parce que le ministère a genre, dans la période oyo, à la période oyo il y a mars c'était, il y a mois de mars c'était. Après que le fond, na niveau du gouvernement a soutenir yé, pour exemple musala naé, ko kita, ko déployer quand même ba délégation ba kita na ba village, na ba territoire, na ba milieu, ils sont un peu reculé. On a voulu sensibiliser ma maman, nous avons ba nouvelle technologie, tout ça digital, bablo ko na nyonso. Mais il a karaté que ce que comme moment yango, on va kendo ko luka ko kene ba poto na ba conférence. Et puis nini teo karale ba kena na ba conférence. Ils vont faire des achats là-bas, tout ça ba sukika bongo. Mais ba ya ba rapporter les biso ba sela biso ta nini rapport, il y a mission bakendeki ou soit qu'est-ce qu'on dit encore bah c'est la biso compte rendu il y a soit séminaire bakendeki na poto ango toni au moins eloko moko te o kaka bakendeki basali bo eloko te mais pour capitaliser koluka koyeba est-ce que ba mama oyo bazana ba village ba mama oyo bazana ba milieu reculé ba yebi quand même likam oyo innovation oyo sur le plan technologique tout ça. Et c'est ngel nabiso to koma kokita sur le terrain mbongo ba okende koluka ba bebisa libanda l'état bimisela bango po ba kende libanda ba voyage ba soma ba billet tout ça bazo mbongo ba capitaliser ba maman ya Kinshasa ba village maman de Okazitozoluka asali soki nini oyo bisa akende poto ta kende mboka kolinga kasi to lobito salisa ba maman nyonso partout soki bino bolingika Kinshasa to bokende ba conférence siko ba o wana nani akosunga bango teme na biso eza kitoko me ngonga eza mingi te papa pitu liloba suka à part oyo tolobaki mpona makambo etali informatique mpona basi. Bon, je crois que thème oyo eza thème ya malamu penza kasi etikalaka na effet d'annonce te etikala te ka tolobi yango esili
allez, année prochaine, balugi thème sous. Mais avant vous que nous thème sous, pour cela nano, que bon, tu le thème oyo, pour un monde digital inclusif, innovation, technologie, pour l'égalité des sexes. Thème mango et souginde ni nano, va retomber à thème oizawa et pesibisoni. Il faut tout le cas. Il faut tout ça évaluation. Oh, parce que makambo o ezali très important. Oyebi maman komona sokoza na kati ya ndako. Otikeli mama to appareil babeta to musique so oyo zati babeta te. Poni ayebi ne utiliser en te. Mais ça la wana des années. La mona bango. Mais ayebi utiliser en te. C'est normal. Faut que ça change. Papa to comme na suka maman Doris le na suka par rapport à thème na biso. Par rapport à thème na biso ngana le ba toujours vouloir c'est pouvoir. Maman, en tout cas, il faut que vous ayez une valeur. Koboya oyo ezali mabe. Maman deyo ezali na maman misusu komona. Okoti apesi yo numéro nini continuer à Facebook. Okokuta fungoli sa ba konti ebele. Mais asale la kaka moko. Si on va continuer surtout au fungoli sa valeur na ngo nini. Oko banda kotala ndeko mwasi depuis banda ki soki ka asombi la mbasika. Azui photo abwaki na Facebook. Elamba na akozongela ngo lisuti. Il faut que ndeko luka elamba mususu abwaki na Facebook. Engyo ba tozozwa vraiment nini. Omoni mama Doris bona makambo etali bilamba. Oyebi ke jeune couple moko na landi na réseaux sociaux. Abomi mwasi na ye. Comme moi ça zosenga likuta kosenga ngo ezali ya mabe moi mobali amoni ke eleki abeti ke pa bomaite abeti e po atika e makelele moi ça kusi et ça lipe motema pasi na garçon na moi sinanga kei azuki sa sali nini a se suicider yepe akufi kama Rolanda kao sondela nga bilamba sala kabu yango nde likambo ya pasi wana po ngana lobaka moi si kokende libala te ozala seulement pour obota. Femme ménagère ndenge balobaka na français. Femme ménagère okoki pour kozala na mbongo na kosuka kaka teke papa apesaka yo. Il faut yo ndenge ozali wana eza papa aluki mosolo yo po luki mosolo boye bosangisi parce que tango ozoluka soko tamboli na nzela omoni eloko esepelisi yo atotuni papa elisi yo aza nango te na oyo ya muke yo aza nango okosomba. Soki maman nazaki capable ya kosomba liputa. Est-ce que balingaki baboma? Merci maman Lydie émission comme na suka. En tout cas, eloko ngana ko pesa na koloba na pesi d'abord merci lisusu na maman Deo ndenge au préféraki to les can émission pour to lobela thème oyo. En tout cas maman et si que ozali olandi biso émission oyo soki oyebite luka oyeba parce que je suis sûr que pendant moi au mobimba soko ki aux conférences ezali quelque part oyo ki séminaire ezali quelque part sur l'autonomisation de la femme, sur la nouvelle technologie, maman. Aussi, ici, attaque au lamba, au la bana, sur les femmes au foyer, kende, oluka, oye bamatea. Même les femmes, au basalaka, aux femmes entreprenantes, aux ceux qui femmes bureaucrates et tout ça, ils appellent la maman soupe bazana ignorante. Donc, ceux qui tend les alliés, maman, kende formation, kende yoka matea. Merci papa Jean-Pierre. Ok, merci Madeo pour l'invitation. D'abord on a réitéré en haut et le thème il est important, mais tu es baqué thème en haut, on est dans le bilan Madeo, ça reste un défi. Là, tous on a né, papa Patel Lobité, effet d'annonce, bâché thème et qui 8 mars 2024, un autre thème 2025, mais où elle est là? Oui, dans nos années, ni quel résultat tu as évité. Donc, ça reste un défi aussi bien pour le gouvernement que pour les femmes elles-mêmes. Bah, il y a que tirer dans thème là pour que l'égalité peut comme un jour effectif. Merci nakanisi mama nyonso alandaka lolaka la mwasi azui un plus na ye na kati na émission alelo émission on peut soukite tozana bino sanza mobimba toko continuer ko loba toko continuer côté ya ba mama toko continuer ko orienter ba mama na koleka na kopesa merci mingi na JBK na pesi pe merci na équipe technique ya Canal King télévision o tozala ki bongo na Serge Makoso Rodu Luwadi opegi putu basali ke bolanda biso na bilili nde bolandi biso lelo nde tokuta ina bino vendredi prochain.